Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Et ça l'une copier la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que le long deko eza nefe Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye binenga avis de public E benga ka Natande yo mesa masan joli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masan joli po ete bilei na yo eza masan joli. Alléluia. Mokonzi, tobike na nsima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Elenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Avis du public. Avec David Mumbele. David Mumbele. David Mumbele. Et voilà, bonjour, bonsoir, partout aux Nabiso, grâce à WW, Avis du public. Il y a mon vieux Didier Masuki Moubali, il y a Mandefwa Pembe, il y a Anita Lelo. Nazalaki ya Olala, bon limbisanga ba fanatique ya David Mumbele. Bao balingaka à travers ya site na bino munene parce que tant ba site et bandaka ba site ezalaka 3-4 mais avis du public ezaki na kati bo limbisanga na zaya olala bakiti singaka rapide yokae ekwei na Congo nini ekwei na Congo makambo de nesolula tozon na cadre ya analyse omoni biso musato salaka biso zaka ba journaliste to tambolaka po tota l'actualité to tambolaka po to mona makambo eleka po biso to loba et ça la biso pas si tambo finga biso ba commentaire et ça la biso pas si tambo finga biso ba commentaire mona mobali abato bien boye garçon abato kitoko boye propre boye azana ba aspect bien boye azo rappelé moi avion moi ebelé na vie na moi avion ba lebelé. Mais tant que finga biso ba commentaire ezaka souci na biso bolinga boye bati pourquoi na lobi makambo yo pourquoi eloko nena loba lelo parce que bolimbi satan no ba mission na pongi parce que na zaya olala ba benginga ke ekwei na Congo place yo za na Moscou loba nini ekwei na Congo artiste musicien Ferregola Jésus de Niance Ferre aza musicien munene ya Congo mutamema charge ya rumba na kati ya Congo c'est Ferregola
ezoko ya mingi na ndako afere so na ba ndako ezolo ba ndako ya la kati eza groupe na ye ezoko ya mingi ba premier ezoko ya mingi na groupe wana to be on na lobi na répéter que nazaki ya rolala même vient nga Didier Masuki abi que David alali na héros azo mo repos pour na musala bolimbisa mundele fois le kapo esa mboka na ye voilà nini ko ina Congo lelo makambo ebimi makambo nini ebimi makambo na yolinga na solo lango base solide ya Ferregola balanda yango pe bayoka yango donc ndeko soki omoni kaka élément oyo obwakili muta base solide pour alukata lango base solide ya Ferregola na Paris ezali base simba fere pour azala ndenge momona ka fere wana eza base solide ba idontsonsa ba idomuzamba ba ya dadangwa bana ba masalanga shiko mabele mame dona amasa patron ngana amasa patron masalanga shiko mabele mame première fois moi na poto azana bateau esalaka ba kisangani ba bandundu Kishasa donc voilà masalanga shiko mabele mame mais ekweleli bango po baza bato ba soutenir a Ferregola na linga to sa analyse eza analyse to solo la boyebi ke secrétaire général ya Ferregola Fere a bengani lettre ye ba bengani mais pourquoi ba bengani secrétaire général ezali Vasco Mabiala aza mutu oyo ti bomona ka groupe a fait réseau déplacé à part poto nano akenda poto te so bomoni o Fere abeta na Kenya Vasco mutu akenda azuli bango ba visa asali ba démarche azuli ba musicien akenda bango avant Fere akoma partout bakendaka eza na ba province na biso ya Congo eza Vasco Mabiala secrétaire général ya groupe ya Fere mais lelo Fere atie libanda toyeba pourquoi atie libanda parce que Fere pe soka moni ya mabe obligé à atie libanda mais pourquoi Fere atie libanda à cause masolezo betama ya $50,000 Vasco Mabiala a détourné $50,000 $50,000 si quoi tout à l'heure na air ya Moscou to aki 16h avant na kita na sa l'émission na bengi Vasco Mabiala parce que c'est mon vieux Vasco Mabiala za mona mumbele ngana mona mumbele vieux ezandeni talabo abi nazo ebelo côté petit frère ya be ngami cousin no ebelo oti ba conseiller makambu ke ayibi $50,000 ya Fere siko yonga na ligne to sala na analyse muke $50,000 wana ayibi yango ndenge nini est-ce que zana mutu moko alinga produit bango quelque part ce qui fait la contrat est-ce que vous assure que akoki kotinda que pesa mongo pa Vasco elanga pe montant comme $50,000 noko to so na ninga ba kakol to so na ninga ba noko $50,000 ce qui mutu mo alinga pesa fait de $50,000 et le candidat Vasco c'est faux parce que il faut le cananu na compte à faire pour faire pas na compte bancaire naï mais Vasco lelo ba bengani no kese ya Ferregola parce que ayibi $50,000 est-ce que musicien le quoi faire aza yumati aza mona ngiri aza mona winge en esprit est-ce que oui d'accord c'est quand même 30 minutes excusez-moi faire d'accord c'est quand même 30 minutes que Vasco alvanda na $50,000 na maboko nae en ce moment ba bengani Vasco Fere bengani Vasco lettre bon mona ndele ka internet ba bengani Vasco à cause de $50,000 a détourné patron na Ferregola secrétaire général ya groupe Fere pendant 12 ans na sonaye a ebsinga a sacrifier vie na pour na Fere a sali nyonso pour le faire comme Fere nengaza a sali ebele pour na Fere mais comment beaucoup traiter mutu a yibi $50,000 bon $50,000 wana place au mutu atini $50,000 les anani mbongo yutu api parce que faut to ba destination mbongo wana
na Western Union to biso to kota ba Western pour tout ça la ba famille mbongo oko leka jamais 10 chaba oko leka 10 000 te oko leka jamais 10 000 na Western Union le boti na on ba tranche OK na monogramme oté 15 moi 5 OK koto oté 10 oté koto ndamu tie ekoka mais c'est impossible mais c'est quoi faire article 50 chaba à mon wenge c'est comme bon on tonito ba nana tinda ki mbongo wana pour Vasco à 50 000 pe 50 000 dollars na YouTube api. C'est ça le problème. Vasco Alibanda. Na sona Vasco Mabiala. Na 14h ya Moscou. Aibsinga ba bengani ba longolié azaki na mbet hôpital. Mais si comment ça s'est passé? Abi asa na mbet hôpital, mais si c'est mon côté à groupe affaire qui kota laé, ata membre mon côté à bureau, ata mutu mon côté même pas yé moko faire à qui kota laé. Na posé question mon frère azaki wa pitan yozobela. Aibsinga azai na kin. Na compagnie et salami ndenge moko na Bercy pesa kikake nazobela ba occupé été lettre Vasco pendenge moko nazobela mutaki kotala été lettre yo oyibi 50 000 nazolinga base solide base wa makambo ya mais et osala bien parce que mutaye baka kati na ye ezaka mutu yo azala na ye mabe ezobima wapi et pas ya faire rigola ou bien pas ba travailleur naï parce que faire musicien mukete faire artiste munene asa musicien munene muta memi charge dazo répéter muta memi charge ya rumba na Congo c'est faire rigola makamna solo la masa na ngashiko mabele mambe aibi makamna oloba et do muzambio aibi makamna oloba oyo et c'est très important sikoyo esili kaka ndenge wana te Vasco na mbet hôpital na mama ye mo docteur abi yo foza anan so bibi libanda ko kufa Vasco zo lela naza na mbonga kisite bosunga nga awolele pa nani na groupe affaire place à travail aka bosunga nga nazo kufa bozo tika nga na okufa mais siko tala moto nzamba tindi asunga Vasco héritier watanabi siko nga ntake journaliste siko no poser question héritier zo koma nani kosunga ka bat na ba place à Paris. Si on a le bac, oui, effectivement, oui. Héritier, c'est que oui, ambassadeur de la paix, on est solo. Pour être solo, boye kiango. Asalinini, kaka siko, ya comme ambassadeur. Parce que quand on est le Vasco, dans l'hôpital, azo le labo sunganga, lettre yi, kaka est là qui Bercy, mais Bercy na makala après, héritier sunga qui abimi. Vasco zo ba bien muto asungiye pour lelo. Pour mon a une émission. Pour mon a Vasco mutu comme mutu. Vasco zoda mwana na ye ya mukie, mwana na ye, mwana petit mwana biso mwa mukie aboyi. Apesa comme ya Hervé, comme wa faire pour la ça faire que na linga kayo. Menga secrétaire général na. Osundonga na mama yembo. Vasco héritier sungiye. Tango héritier sungiye, lelo Vasco azongi abimi amoni ndenge ka saki na hôpital lettre landiye olongwe ko yaka supemi na fede te ko yaka la inde droite olongwe musale sili Vasco pesa makama oloba asa makama bele pe fa loba ya ona bike tango lingo sa commentaire mabi mais ka pe ko zo place ya bato tuzo kabola fere patron ya Vasco mona musala ya fere Vasco ayibi faire 50 000. 50 000 wana nana tindi yango. Vasco azio nenge nini. Et tu as analyse. C'est ça on appelle analyse. Un bon journaliste comme moi, 18 ans de travail. Il faut qu'on ait une dimension. C'est ça analyse. C'est ça. Ce qu'on a le bien que tout mécano ko solo la héritier a comme nani ko sunga ba musicien na ba to bureau ya ba orchestre o ba ozo ba problème au moins que to moni que héritier lelo et aza héritier to ba quitter wa tazam aza a comme siko ko zo charge ya ba problème est-ce que après ko bika ya Vasco ako talisa manduki ako ma secrétaire général ya wata ngana bino to yebite mais on sait jamais. Nana ndimaka ke Macron akoma pied Poutine na mboko naza
nana ndima ke mukuse wana ya Corée du Nord ya teti wana akoma pire président ya États-Unis na ebité nga sala analyse parce que et déranger Vasco Makasi peso le labi que 12 ans na sali na feri na zama makame belé fona loba pona feri fona bimisa nyonso loko ya traité nga moyibi papa muta botolo mwasi oui et au salon moi marqué mais muta traité yo talaka na ba net na télé miboyi mutu mo traité nga David Mumbele voleur papa il faut na keno likolo ata ozakana il faut na keno likolo le ba te disque papa wana nzame kaka tamakamu ngala sala analyse Vasco Mabiala ba bengane na groupe ya Ferre boye ba ke banda lelo secrétaire général ya Ferre ezali sous Vasco Mabiala ti OK ni sous tozana likambu ya papa social tamba benga Ferre papa social elaki muto biso nyo soto yebi to vana na bamboka libanda na bamboko social ezaki muto asunga mutu mutabwa kingunda mutayena problème azangi place kolala azangi boye wana babenga social en général tamba babenga Ferre papa social Bercy abeli musicien na yo animateur na yo social et salité Vasco Mabiala abeli lisusu na mama ye moso combien de jours social et salité to garder ka komba social ou bien to luka komo mususu on a bino watu boye bisanga moi je fais seulement mon métier na osala musala nanga nina oyo nga na tangeli classe nga tanga na ilo na bino bobenga wana babe on te dis babe on oza babe on ifasik nga tanga ifasik te nga na tangi na université de Mohamed V de Casablanca ya Kota Presse nga tanga ifasik te nga tangi na université bato tunaka David angwa bimi wapi angwa bimi ka par hasard boy Mohamed V depuis 2001 na professeur Mutumu Nduta tamuso confondre biso bata ifasik lumba kuna ifasik alini fasika papa mozuko loba na télé tozo yebo loba te bo présenter mission te oza salité na télé oza journaliste na ba poudre et quotidienneté et longi mafuta ouais ifasik va là-bas casse-toi biso tangi na université Mohamed V de Casablanca pour na comme journaliste makam na loba ambassadeur ya Congo démocratique n'époque wana papa wawa aib makam na loba ke mwana mo atanga wana pour comme journaliste biso ba journaliste ba kwanga na makaya bute bo mélanger tout le monde ifasik eloni ni ifasik wana bona na problème na ya kokoma bona problème ba ordinateur bona problème en sa pratique nga batangisa te ke journaliste ya na télé salité longi mafuta bo mo longi na za mafuta ou bien somo t-shirt na nga omuni ngo eza ba repasser ngote na qui pour ngote mais eza prochaine émission pour babino moi ni fasik tant comme ni banto soit français ou kolobati oyebi combien de langues oyebi ka lingana na Kikongo na Chiluba bosa ba fanti na batu na bino bo luka bosa ba fanti bo luka batu bo intimider on a monde la télévision bo luka batu bo intimider na ta mon esprit ya 4 présidents na ta mon esprit ya Poutine na ta mon esprit ya Kadhafi na ta mon esprit ya Mohamed VI en plus na ta mon esprit ya Mobutu donc faites attention nazo tika bino to luka to sani to pesa héritier wata bravo na oyazo sala ou bien to sani parce que mutu ye kasi yango omoni ke ba masa moko to babenginga batuninga babike ye ba yibi Ferre 50,000 mais atine mutu ka lettre ke na longolio na musala non Ferre yibe même $10 atika yo Ferre yibe $10 Ferre mwana wenge mwana ngiri en état d'esprit Ferre yibe $10 atika yo mais non si on te vend un musicien na to yebi comment ça fonctionne Vasco Mabiala ibi Ferre $50,000 Ferre sa lettre na longoli musala bo ba parquet watu akina mbangwana na ba avocat et bela ba avocat Ferre arana non tout ça peut analyse donc qu'est-ce que nana lo banabino ke
likambo to solo lango tranquille. To solo lango bien parce que Vasco ndenga vana ndako ndena sona ye abi nazo zela baya kokanga ngai. Nazo zela fera tinda bato ba kokanga ke oyibi 50 000. Ça va? Нет. Voilà bana banzungu ba sakana ba mwana bango. Po cop ni nango Vasco na fere ba sali po Vasco ali a faire 50 000 $. Eh papa 50 000. Non non d'abord faire na so ebisi ke nana cop mo boye il y a 20 000. Est-ce que faire ebisi ke zo compte il y a T10 tiens on a compte à T10 atindelanga non faire pas na compte bancaire na e ngako ya mbamo na compte à faire biso tout na ba compte so montant mo eleki dide masuka nga futanga montant mo eleki makasi na biso tchepa nanga non tiens na Western état donc c'est comme ça. Alors, eza likambo eza na actualité et quoi na mboka. Ya wana zaki obligé na lamuka. Na bosante hein? J'espère na bosante le wote. Na osenga na jet set ya fait des gola. Ba yebi tanyon so ba vandaki na Vasco Mabiala. Ba yebi pour mata avion il faut Vasco ça ba démarche ba makamunyo so. Bo ba na kolo ba mabete pour na ko ka dia ba mabi. Bo kanisa api. Premier fois mata avion, ta musu muto na compte biaki. Pour que je le visa na ambassade yo lali pongi na momi na yo ya osaba course. Bolimbo baneda o lo mama B, eza bienti. Tambo lo mama B, bato ba mona ki binone bo ya okese ya feri. Feri a sali na Vasco 12 ans. Bon so yo muto une année 2 ans na feri. Voici que yo leki muto o leki Vasco no koyeba feri gola. Non. Là on a répété feri a grand chanteur ya Congo. Grand chanteur. Grand chanteur. Sono beta tolo na ibi. Makama sala na mboko Moscou etika la histoire. Donc voilà. Analyse ya ngwana. Parce que Vasco ndava na parler na e aozela ba policier abisinga mumbele na ozela ba mbila ba ya mato yoko kanga bo kanga pourquoi oyibi fait de 50 000 $. Yango na ozela. Vena nga pe vingele aozela ka yango. Biso total là. Ce que Vasco ke makala ah papa ba melo 50 000 balles. Osa mutu lettre ke na longo musala. Ils ont mon boulot. Ils ont tout total pour lettre en réseau en internet. Nous avons ça. Nous avons Léombo en Autriche. Nous avons des places à Zali. Nous avons Autriche. Mandi Mandombo, maman sociale, welcome. Mandi Mandombo, maman sociale. Merci d'avoir place à Londres. Moi, c'est qui toque à London. Patrick Sando, le génie. Patrick Sando. Moutou a salaba masolo pour comme à place beaucoup mieux na. Yoana Patrick Sando. Guy Laroche Peselanga Olga Mbote de la part de Patrick Sando. Anita Lelo. Il y a Didier Masuki. Magiti Bouji 12 étoiles. Kokorumba Lobaki Magiti Bouji 12 étoiles. Alinga so sa l'émission Amonaka baga mariage. Poso ite wotika musala wana. Ouais, azan mère so abike kata musala comme pasteur na kati na komi na chouate. Président César Tambo, le boss, mon président. Il s'est mettre Tchéboué, Songi na bois kakaye, à cause na yo président César Tambo. Premier citoyen, il y a Ville Mobimba, Mbok Mobimba, ya Maroc, César Tambo. 10 fois puissance, venanga Maxime Kembo, Kiba, Maxime Kiba, la solution. Merci na venanga Viengele. Merci Susuna Masananga Masananga Eric Wena les poteaux Eric Wena les poteaux Pesananga Junior Babou Mbote Yatro T10 ba commenter bato ba komelaka biso boye ba bo komelaka ngope bato et yakana mutema lelo na olela trop pona ba commentaire pona ebi bo koma mais venanga Didier Masuka ebisanga kotala ba commenter te ezangisa yo apetia olia mais nanga bonde na États-Unis yebisa bana ya Obama ya basi wana mibale ke vena biso Vasco Mabiala sur problème na Congo aibi 50 000 $. Kakaboy. C'était David Mumbele MC Seko Sinayuda. 2 fois par an français. Journaliste diaspora.
journaliste tendancier, journaliste aza abmisaraba aspect musicien. Journaliste à matin avion plus de 400 fois na vie. Moi na pasteur Nani, Gilles, Muninga Nani, Baruti, Yabranam. Tokutani. À la prochaine. T10, la Kissa Bango, place Mombela Olala. Toleki. Nakacha Suisse, Didier Masuki, Mobile Amande kwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.